Et là, comment est-ce que chroniqueur ou soit journaliste, dans le langage, vous batenaka. Bino ba musicien, biso batenet tout, tout ça la rabino. Pali pour qu'on ait une carrière, nae, batala lata, magamebele bele batala na nyoso tout. Tiazo beta musique nae, otala be Karine Mokonzi na balingola na bangola. Ayebi pe histoire ya musique ite. Ayebi ko te musique ero bana ndenge nini lobby na koza la rediffuser na chaîne nini, ayebi ko makambo wana te. Manda chebo jamais alobana ba wenge. Mbuyebwebwe, jamais alobana wenge kete biso bato sala rabino. Le roi étiqueté, Fabregas, Aza garçon mo benayebi alors lettre B. Lettre B, da kangama munonaye. So t'as une parcours autour beta masolo wenge baneta msu 81. Est-ce que journaliste ni na 81 génération ou asala wenge ou asala ta reportage mo boye na début à wenge 1981 ezala nani? Non, venons au bout de tirer la bise d'Aïga Lolende. On a bête à racheter là. Au bout de tirer la bise quoi, orgueil. Biographie à moto, mon ezate. Congo mon aga RDC. Biographie à moto. Abandela wapi na déontologie. Ya cop na bino. Pour mon abe moutaza na papier na ngote, mbala moro bo vu maman po. Action, cop et bandi. Mon zo ane wenge et les gars qui saiko pourquoi? Wenge Sali, ça fait 10 ans ensemble. Et que poto, et que marambe belé, mais zaiko. Na clan nango ya 3e génération. Bakendaka ki sangani. Tant bauti ki sangani. Tour de Babel ya zunguluke. Ya koyoka na te ya bambwa kela ya bango na kata orchestre moko ya bambwa kela. Merci beaucoup, très chers Internet. Merci beaucoup à tout le monde. J'espère qu'à ce moment, vous êtes tellement nombreux à Roland d'émission. Et Fata World. Donc, on est sur www.efataworld.com. Émission Efata World et la Rabino Bamasola. Bien, Talara Abiso. Donc, to Kangi TV, to Kangi na Internet. Donc, Luanda Mobimba. Angola Mobimbezo bouger. Dans Masolo, Penda Biso Mduto Simbi. Là, pour vous informer qu'il y a une minute, Oyo, équipe, il y a Efata Live. Donc, oye kambami bongo na welindeke na minutes oyo azana kata kamfufu. Donc, ba boss nyonso oyo bozana kata kamfufu. Donc, bobuka na te limera welindeke za na bobenga pengaye oyo bozana posa ya ba promotion, oyo bozana posa ya ba diamant na bino kwa ete kama ozana posa ko yebana bobosa na te bosola na welindeke po welindeke na minutes azana kati ya kamfufu. Ah, mon VGC Bossis, leader ya 5e génération. La valobie à Solarana Diamant. Mon VGC Bossi se place aux arbres mote belé, na famille mon bimba don ebi ke wulinde ke place azana pour psychola donc ba makambu ezo salama bien, pourquoi pas na mon boss Patrick Kingolo. Mon boss Patrick Kingolo de prix Kamfufu. Donc ba boss tout ya Kamfufu na linga rabino mingi mo ba kombe kimi mais na sepeli mingi toza penda ensemble na bino. Lelo na memeli bino li solo ya ranking ya musique congolais. Quoi musique congolais ezalara na ranking na musicien botami lelo lobi so aleki na TV il faut finga mutu na oyo azalaka ya kala soki kaka asali loko moka ya mukie il faut afinga bato toyebaka te musique yango il faut ezalaka kaka na polémique ezalaka kaka na kofinga okoma. C'est pour cela na memeni bino mon vieux Papa Nganga star Koni star. Donc na ebike bana poto boza ko sepela po bolobaki na luka ye po na ebite ye aza un peu moins espère na masolongo. Donc azala avant bango bazala avant ba msupe bazala ba koma ba musicien star azala déjà ayebi moi ba masolongo. Donc na memeli bino star to sola na ye mo muke to analyser pourquoi musique congolais il faut ezalaka kaka na ranking na pesa mbote pa masa nanga bobo muku na place oza ba mbote belé na kata Paris pourquoi pas na Chika Bosango on a pena ndeko ya nga famille Bosango mobimba ba mbote belé donc ngana bino pena toza ensemble mauvais star Boitard mauvais Boitard David biga selon malako ndenge ezalaka donc il sentait vraiment dans vraiment pepele. Santé ça bien makamuna yo vina yo na minute yo palin bana makamuna so ezo kende
Nyo surtout ezoli kana limemia donc nyo tout donc OK jazz donc carré le magamuté da tranquille. Olinga mo langila makasi. Langila noza nango po parce que eza muto na muta na boule na e perdre na ba terme po parce que ba terme auto lo baralelo e ba déjà na franco lombo makiati. Abana déjà ko lo ba déjà nzemba ida oyebike mbila oyebike nazalaki na kanda te donc ezalaki de ba terme mo e uta de ba franco. Le soki na yoki perdre na trop asola langila ava batutu banda kokwisa manakati ya malako langila quoi. Le franco azalaka déjà. Voilà konista bandi déjà donc ye alingo wana bo comprendre alingo lobage mutabanda langila ezali franco wana entre parenthèses ve to solo no mwelo moko li solo ranking na musique ko swana ko fingana chaque jour na TV oya fini oyo oya lekia lobina oyo oya tini batu ne ba finga pourquoi et loko wana non e banda no ndengeni yo mto yeba mama makamba ngoma mingi. Bon le problème c'est quoi? Ils ont cercle de vitesse de D. Ils allaient guerre à génération. Et tant que Batoubaos en a bolingo soloté, na mitema. Souris de Vendée on dit au Maraban. Donc gros ça la Maramoro boy. Oyoyo. Ils ont au fond du cœur jamais. Les gens ont arrêté. Zongoluke ils ont côté la musique RDC. Même écoute Franco na taboulé. Ils allaient na bayaki ba polémique mo be loyal. Ils ont petit pic. Musicien azobeta na kati ya Friza na musicien beta na kati ya OK Jazz. Oyo baza na kati ya Friza ba separa na OK Jazz. Oyo baza na kati ya OK Jazz ba enviaka a Friza. Mais siko ba kolo orchestre comme ba PDG nango oyo ba ndeko présider. Tout le deux orchestre. Ba zalaki na ba polémique mo be loyal. Ya ba rancune mo boete. Eko sala ba instrument awa na ntele pa défunt président Mobutu. A rota bete OK Jazz bandiko pardon a Friza e bandiko beta et sisi go beta OK, j'ai bêta, Franco Rolo Baguette. Président Mobutu, ngai instrument au rochera beteli ngana robeta ngote, na ye na instrument na ngai. Alors bisa ba instrument turbo. Et bimi na kata ba carton, ba maramunyo surtout. Ezara bongo. Ezara bongo mais ba polémique mo be loyal. A robeta musique pour na selega ignorance. Pourquoi? Valeur on a zo mi pesa, ya mo pe raison ya no pe ka taboulé. Tu comprends? Et ça polémique mo même. Oyo bango ba beti kati bango de rocherona Franco. Mais présent Mobutu man elekeli mais pourquoi neni baranki na boy photo luka moyen to boma moto o mona mukesa ini ebimi o tabulé ki o Franco to ya bongo zaki na moi ba stratégie pour ba et zalaki na revenir si tu comprends exemple typique to na deuxième exemple polémique to randeti wera na jibe ezalaki ba polémique mo be wenge organ complet ensemble et revenir o epesamela bango lelo na o bazalaki ya basera Malé, bakoko madimba, comment dirais-je, ba héritier itele, Baroko Martini, ba Jofi Filando, ba Nzembo ba Emba wana. Ezalaki na revenir à l'elote. Polémique fait ça loyal. Mais ba tu ba beta ka masolo ba lo ba lo wa ndesi jibe na wera ne ba tu na mutu ba ye na eloko ba bengi polémique na musique congolaise. Yam tozo le ba eloko mo polémique eza mabete. Polémique fait ça na bénéfice et ça na revenir. Polémique est comme à Guédo, Fingana qui bozongana qui revenir dans les athées. Mais la musique est ce qu'on a minute comme bon. Donc il faut qu'à bas fingayo. À tout ça il no bien. À tout ça il no. À tout ça il logoté. Ça mouton ça c'est né logoté mais pas fingier. David, aux alaga mout internet. So bani otala ba titre nyo sauter ça la gete. Wera. Ayebisa ki mototel be so côté na kati et logoté. Wera afinga ki mototel be so tay na kati et logoté. So za vraiment moto ya ninyo ya. Te bozo sala bozo créer lo mo be base. Pour y bagelo internet bokolo bagete papa oyo atikalaki mutakala deva bana ede ko kamwa dak so botali bo regete au fungoli botali mebe papa on a bana e bavandi autuna ma ete beni glodi est-ce que na classe alors tuna bomba ka mobe normal mais oyo bino boko na titre toujours que était bodo vivre na polémique zo rende polémique yango te comme de ça na musique eza vous comprenez ba conflit ba neli ekeli ezalaki pour la nini kete ezalaki pour na ndule. Mais oya biso mona bede polémique suffit d'ara déloyal musu suffit d'ala polémique moi d'ara loyal pour parce que il faut d'ara revenir mais ma rapport mo robo reprend fait ma rapport mo robo mais ma raté que makelele et comme bien ta mo robo au tali même c'est tellement les na TV mo saini au zappé point si tout ba musicien bazana mikanda na RDC ba petit musicien on to ba o bazo ba doki Angola c'est bon musique à RDC Angola mon Angola
star okoti so angola na kati angola esalini angola etindaka bango te bafingana angola ezelone tant tozokende kete bato bazolingaka kete baya babima lokola bagarçon de disque bafille ya disque koseka te ndeko nanga David bo comprendre star azalaka na badossier bayeba lokola bagarçon de disque bafille de disque ntango bozo approcher musicien mais ça mon état il a fait 40 personnes à 50 personnes approcher pembe na et comme routine mais bon qu'est-ce que mon super même moi 30 personnes peut concert de 22h jusqu'à l'aube on s'en ngangai et vous ça peut être na 30 personnes vous en a 40 personnes mais na 50 personnes no ba shengai ou soit na hôtel et comme routine d'ailleurs banzela mo sani ni ketena ko madia ko oser na sala orchestre dédé na mboka otoza oyo batu nyonso tu bakomaka comme na bongo betaka na CD bon repane comme na bongo betaka na CD yango ba moko bebisa ba calcul ya musicien congolais yango zo mona ba orchestre et to sala matro dédé na ebisa David concert il faut muta ba na okota na Kinshasa oya ngolate mais ozala rien na Kinshasa kota déjà ba concert ba droit d'entrée ya ngembote disons oya ngolate ba tebele ba mili whisky na ngola batebele bakoti concert na Luanda yango zo mona ke ba orchestre belé so moni orchestre lobi nango kanga data lelo soki bazongi ki ekomi ko pesa ye station ki asala mouvement sikono osala mouvement wana ozana ba discipline ou soit formation mo forozo na kati orchestre ozalaki fona dans la respect fona ye ba rotambola ozi ba donner non signer to saini obungisi yango tango bimina ki rébellion na kati orchestre mutu bo continuer ki rébellion bino na bino bon repotana neti si jo pesingai neti za ba mission nini oyo ba ko na point ya robomana banani non basé belé sok total ora 9 na minute ove to monaki kaka boye na pesa exemple non ndesi ya fali pupa fali alobi na batu musu kutu o ba yebiete awlamukaka na tongo na journaliste na ye mutu o journaliste yambi babandi moko finga fali pupa dernièrement na talaka émission moko boyawa jeune moko abandi na ye ko finga ferego la lowa ndesi ye na fere bafanda te sika moko esa na batu musu bafinga la moko awera aleki na TV afinga neka awera pourquoi ba biloko abongo le problème c'est quoi David au moins na vinde to zaboué lelo mutu azolinga bazana tensu ya sacrificité kombo batongango malembe mais ça na mutu mususu ayena vie musicale ou soit à chroniqueur ou soit à rediffuseur dans le monde de la musique. Pourquoi rediffuseur dans le monde de la musique? Oui. Oh. La façon est yo est dans le monde ndule oyebike so na fingi tel kombo na ngesa nini et voyez banamba mo bat ba changaka nzoka nyozo boule bato ba royina yo o balingara musicien ba royina yo o balingara hete ba rosepela na yo yozo boule loko ande tikete bato ba yini yo tamsu batata msu 60% o ba sepe na o ba rosa tamsu 30%. Ozomona pese na mbeba so moni kete musicien de produit musicien da produit mo de remarquable na tongi kombo na maleme na tongi yango pa na komi na stabilité otelibe en opinion moko boye bien l'autre moko boye abani ko finga na facilité na ba sacrifice o nyoso tout o nga na sali na carrière na nga da komi na point moko boye mutu moko ye na carrière na emba mo tamsu na internet ou soit na télévision asali nega 3 ans de carrière abani ko finga mutu moko ba sali 30 ans de carrière na facilité. Pourquoi lelo da bateau mususu ke po ba yedara pe biso ozomona kete moto aleki na parcours na ye andole asali ba sacrifice ya tana epo kombo na ebana mais mutu mo eka loba bani ko finga na bateau batala yango ba robeta maboko bozo encourager les mal na mutu oyo bani ko tonga ndako na fondation tie comme na batol na toiture a comme déjà mur bozo fingi na facilité donc il a na sensité au moni ke kala ndeto no revivre David na we obeta li solo po histoire on na monati wenge so tali série wana bato walega pa ba manda chebwa ba série wana zo mona neti Adolphe walega pa manda chebwa ozo su nani dai moi passe et loko mo rebo maralelo ba chroniqueur ou soit ba journaliste ba dans la langage mo batenaka bino ba musicien biso batenet mutu to sala rabino nzo aneza réciproque eza phase aller na retour
médecin rose à la ranaï déjà exemple petit pic so to tayi lelo langage wana lelo eta ba génération o baloba ngo trop so tayi lelo manda chebwa jamal alobana ba wenge mbwebwe jamal alobana wenge kete biso ba to sala kabino ilunga mona bute jamal ekena te fa do ba kete bino bata wenge biso ba to sala eta ke wenge da ngina ba conseil na musa do beta na ba tele a beta ba conseil na eta suna ba malweka okomona ni mbwebwe ni manda chebwa ni na ba sala ba sacrifice ata ba kota risque parce qu'il est revenu plus tard ça ni ezala yango mona ki de langage ba journaliste to dimine médecin biso batu to sala rabam so tani na parcours o to beta masolo wenge baneta musu 81 est-ce que journaliste ni na 81 na génération o sala wenge ou sala ta reportage moko boye na début à wenge 1981 ezala nan bango batalo ba opesa réponse yango na tuni ba opesa réponse ba opesa na réponse ba komela yango mona kete faut pesa ba pepe to pesa ba artiste na biso ba valeur et to obungisa ba valeur moyen pe ba respecter bango exact non ça ngana ko mona loka ndesike ba musicien ngo bango moko ne baza ko mipesa na ba valeur te po ba ko fingana na bango wana c'est pour cela eza ko créer ba journaliste bazwa rapport audace wana ya ko fingana exemple loka ndesi journaliste moko asolaka bien na musicien moko musicien wana soka asolaka bien te na journal na musicien mususu journaliste wana akozala na capacité ya kofinga musicien wana omonteke bango moko ba musicien nde mutu bazolinga babuzoba wana bango moko bazolinga ba polémique wana. Le problème c'est quoi na souligner point O ezali eloko moko be début ya carrière ya héritier Fabregas bazalaki na mariage vrai ou faux vrai bazalaka bango de communion tous les concerts na ya liboso Fabregas azala makambe belé Dédé oyo yoke Karine Mokonzi soit disant Karine Mokonzi ozolo mwana azalaka pion oyo Fabregas asaini ameme na visibilité adai lokola attaché de presse ya Fabregas oui sur héritier tant yo sali orchestre il faut comprendre que Karine Mokonzi tia comme un orchestre na ngai ba wela ina Fabregas ba wela nini otunate comprends otunité mbala mo ozui Karine Mokonzi otie na kati ya orchestre na bazana ba conflit na bango oyo za capable de payer héritier oyebi ke bolamu oyo Fabregas alagisa héritier na début ya carrière na ya dandule si héritier Fabregas alagisa bolamu mo na carrière na ya début ya carrière na mais tant que siko mona ke Fabregas amona rakete fi moko be bazala na héritier afinga ngai chaque jour nzora ndé héritier ta capable de rebisa Karine ke yo finga Fabregas te c'est donc c'est yangana te donc tellement basala ka ngote c'est que bango moko balinga na bango ba polémique wana balinga ngote so ta loko ndé tikete Fabregas aza garçon mo bina yebi alors lettre B da kanga mamuno na ye la lettre B za affirmé ah bon ce qui tokina lycée ba Congo tango bengelo ko ndé tondolo alobaka na ete akipara makamute mais tant amona akete soit disant Karine Mokonzi bazara ne héritier Karine Mokonzi afinga nga mais héritier ta capable de rebisa kete Karine Mokonzi yo tellement za lokola comment le ndé dit travailleur et héritier comment le travailler c'est mais ta ka finga nga ta ke patron na mona akete yo finga nga ngana za bien na patron na Dédé nenge ba uta na conflit na bango déjà na Karine Mokonzi po azala na Fabregas o longe pa Fabregas o komi pa héritier tant yo finga la sikoyo o finga ga Fabregas Fabregas aux arènes héritier sikoyo na calcul ya Fabregas réaction les années alors attaquer maman héritier siko bénéfice na makambo bozolinga bo sala wana pour beziter en de sala orchestre et tomboma et keneni te da savoir faire non nga pona nga na zomo aloka ndesi musique congolais et comment na oneka bon ba ko finga na ya onde mutu comment ko tamusa musique na bango omoni musique on peut tambola na Kinshasa yango na lobi eza na ba orchestre mosusu o ebetara soit déjà betara pour na communauté congolais et rêve na bino eza pour na congolais je me suis na fana awa na mars na roi 15 nga na créer ko mona ngai ava ko mona ngai bela ko mona ngai ko ta na CD na créer ngo déjà va kombo emibela la na quartier comme emibela siko ngani azanga mbe avantage na ngai ba west africain
ba Guinéen na ba Malien baza ba fanatique na nga numéro 0 ozo comprendre baza ba fan na ngai mais tant yo to yebisanga ke nga na bwaka yo te po parce que to ko bwaki ngai oui c'est normal mais est-ce que na Guinée ba yebi ngai mais ngai siko ba Guinée ba yebi ngai ke ngai moko na sana no kombo na nga ebela avato ke na makamuna no ya CD yo mona ko monge ke na facilité ko nisa mavinga pona bininga trop parce que muto sela nga marketing na bomo ina ngai moko azate. Le problème c'est quoi? Et ça va ignorance moro boye pour parce que tant yo ya ana Luanda pour beta musique na est-ce que beaucoup en rivalité na Fabrice te beta musique na communauté congolais au baza awa na bana ba Congo o balinga musique à Congo ya RDC ba okota ba concert na pour mutoria na awa zate mais so ozongi na TV bandi so ba rivalité na bino o ya makambo ezanga na ngotima so loko ande tito so le loko moko so tozongi leki ali pour ba na ba carrière na e batala la ta makambe bele batala na nyoso tu tazo beta musique na e o tala be Karine Mokonzi na balingola na bango na ayebi pe histoire ya musique ite ayebi ko te musique ero bana ndenge nini lobby na koza la rediffuser na chaîne nini ayebi ko te makambo wana te pona nini Congo lo retro bomara bato boye biographie ya moto mona ezate Congo mona ga RDC wa biographie ya moto abandela wapi na déontologie ya cop na bino ko mona be mutaza na papier na ngote mbala moko bo vima moko po action cop ebandi no eza normal wana eza mais siko to ba siko wana beneza Congo eza normal wana na kokotelo te eza normal Congo beneza bongo donc faut eza la peka bongo ndenge siko makambo so ezo bimela ezo kendele bizarre ta o photo longo la vene wana omoni elo ni to satika ngoto non vena mobuta tikela biso da ega lolendo on a betara c'était non mobuta tikela biso ko orgueil ah bon pourquoi le nde to ngata RDC ke photo pesa na ba valeur otali mabe nazala raté de moto e fona sa nini na respecter c'est o vanda bete biso to zaki batu moko botali mabe botali wengengembo botali wengengembo ti wenge et comme na ba niveau moko be botala ngo bokaka maboko botala mais so ofandi botali mabe moto so la mo na tongo be afinga moto lokwa ndeti wera au président Mobutu ayebi Sassou ayebi président Guinée ayebi Paul Biya ayebi eza na bateau nyos tout la musique parce que quand le bara cause la musicien et l'équina cause la président de la République na valeur exemple typique pour on a que dans exemple mo fait dans l'antilla Michael Jackson aleki George Bush la valeur aleki nanyo aleki ba Kennedy aleki no point ni talaka mort à Michael Jackson combien de monde combien de pays combien de millions d'habitants au balela Michael Jackson partout il bisanga siko président de la République nini o ya lola o bien o ya nini o ba rolela e ko leka Michael Jackson musicien aleki même cause la premier ministre musicien aleki premier ministre na valeur siko ba valeur wana siko biso photo za la bateau to pesa la musicien na biso ba respect na ba valeur mais bango moko na yebite ngazo mona loka nesi bango moko mettre Barnabé place oza ba mbote bele place oza pourquoi pas na pesa na mbote na maso ya ngai Clotel Lusala depuis Paris donc Clotel Lusala depuis Paris prix Nobel ba mbote bele place oza sta ngazo mona lokola nesi ba musicien bango ba musicien congolais bango moko ba miye bakateke baza minene c'est pour cela ba mitika na bango ba mifinga naka baba sala na bango babuzo ba wana bon siko to le bilaka ba musicien to le baga ke lilala mo esala nini e polisa ba malala nyonso exemple typique question linga ngoto po parce que na sana ngo de débat na Adolphe Timba na Luanda to sana na débat diboto na bigile a Rolanda ngai ke place za po parce que sala copa cheval lo baza na njazi lobi okuna oza na soyo lobi okuna musale ke benga kozonga Luanda wana Adolphe Timba na za na ibena gigida kosha brother mavinga wana ba famille na ngai oyebi elo omona lela kaka respect zaki na wenge na ba orchestre oyo ba pilier o ba bimi na wenge banana ba respect wana te Franco a robeta masete kete bokene na bandal boyebisa ba musicien ya wenge ba ya ko betela Viki Longomba awa dali media ba robenga wenge o wazaki nini ote patole uti boy 87 ona zunguluke
baroya wana po anikete ga maître ayebisi bango des années 87 boya ko betela viki longomba na ebembe a wenge ke beta ba franco ba vane ba tabule ba otala wenge point so ba gibe poli ba linga ba lobana point musique et aussi la tepe mokili e kufate génération na biso ne tozama boye to longwaka to koli to longwe ba misu ba botami mokili za noka mulai o ekendo kendelo sikoyo bato bazo ko bima na musique na rébellion qui rébellion na bango yango to sala ni raison ngela ba star na katote qui rébellion wutu wapi bana ba ina ngo eza jibe mpiana tena wo ensemble ba ota rébellion na ningi eloga wenge eza clan David wenge eza clan séparation na bango wana dato sona yo clan Zaiko clan wenge tant lobi na clan Zaiko président arana ni nyoka longo po parce que eza na na structure to dans mikanda awa to sali ma mouvement Zaiko ezalaki nango bon ekokabwana nyoka longo kozala président parti na otika nango papa wemba akosala viva la musique ba mavoye la somme bakei binombale bakena na ba josa donc orchestre nyoto oyo uti ke to uti na fondation to kolisi mouvement to tamusango ebimi na miso bato na mutu na orchestre na et da ki différent na ki division pour parce que to uti na logo na source et boti mbuma to saini to kabwana oyo babenga ki rébellion ezalaka na kati ya orchestre ya mutu nde omena kati orchestre ya mutu babenga ki rébellion exemple CP oyo ba faire JDT babil tant babimi na kati ya maison mais on a benga ngo ki rébellion to longwe to ko sala partie na biso to ko sala orchestre na biso mouvement na biso oyo bango basala na benga ngo ki rébellion nde yango oyo ezali ke orchestre eza ya biso to kabwana oyo akosala force na ye parce que tosalaki union fait la force pour eza clan Zaiko na clan wenge yango na betaka c'était 5e génération na esalami te il faut euta dans le néant oui il fait euta dans le néant wenge ezali ndenge nini première génération ya musique na biso ebandi na aduolenga na wendo kolosoi deuxième génération Kale Kabasele Gankale na Franco Lombo Makiadi boy mettre Barnaba do sepela po ba bi star yo pena na histoire ndem te sala bien beta pena histoire troisième génération Tuzaina na Zaiko langa on est le Holandais troisième génération na troisième génération papa wemba bazana kati bateau nyonso to monaki bateau ba Zaiko na troisième génération wenge telme salaki clan oyo uti ba uti na orchestre mutute et ça lokola quatrième génération après wenge elingé à la cinquième génération Kibindanko mais tellement bazo foxé ba poulet na bango ba pilier ya Kibindanko lelo bakenda na ko na bango nzora ne wenge et les gars qui Zaiko pourquoi wenge sali ça fait 10 ans ensemble et que ba poto et que makambe belé mais Zaiko na clan nango ya troisième génération bakendaka kisangani tant ba uti kisangani tour de Babel ya zunguluke ya koyoka na te ya bambwakela ya bango na bango na kata orchestre moko ya bambwakela yona bagete wenge ponanga eleki Zaiko pourquoi eleki Zaiko pourquoi 10 ensemble boke ba poto bosali ba disque makambe belé mais ce qu'on a Zaiko boke kisangani kaka pamba boye bokabwani oya ke boye isifi lokole salami yoka lokole langa sas donc bakabwani donc na batour de Babel mais okende Zaiko ini ya ba papa wemba ke ba kende ke poto ba contrat moko base boloko ya 10 ans wenge batika ba chance on a yona ba kete wenge et bimi dans les néants ba bandi ko sala ba tournée européenne ba tamboli partout ti ba ke na séparation le 9 décembre 1997 bakabwani donc c'est que makambu ya moi désordre ya musique congolais et banana ngokala donc et recontinuer na ngokala na rythme oyo ezaka na ngokala ba désordre boy ko banda kala wenge e yaka na beloge mais Zaiko e yaka na tour de Babel ngo ba désordre ya bango na bango mbuta mashakado azobude papa wemba mais papa wemba daliki mukolo na bango na sonakata Zaiko mais respect za la gite poni ki leadership o edaki makambu mususu mais tant génération au tellement be nazo travailler na David mais petit sœur mo be David afinga anga mais na David bazala de lingo lo bani
de ce que yo ne muto permettra petit sœur na ça yango mona ko ke na lointain na ba chantage wa de ko di lointain ça na makambo nyonso ilekaka na Congo ne ba finga na bongo solution za nini selon yo conseil nyoko pesa na ba musicien congolais ba continuer ka na ko finga na nde ba finga na bongo to bimsa no ba piste de solution non le problème c'est quoi David au moins na kata TV na TV na biso makamona so tali TV fungole pour mona makamona mais internet c'est ça na ba parents misusu batala rango te surtout na kini ba megabytes za ramwa zunguluki ba injire oyo bato ba finga na internet so to na TV Congo ebele ba kota makala mutu mongo ta ko linga na vani na kwa mo ba finga ngai pour les canaux na ba réseaux sociaux et les guides internet mais na TV bo fungoli ma be dimanche non mais na TV mo ba catch mo bezaka nango moi ba catch mo ezana ngo to moni penda legi na TV abeti loko mo biso mo to yeba penda ke oui abeti loko pona kingani en plus pe na ba musique na bango ba sedo ba bimisaka ba chrétien na bango bon nga siko le problème c'est quoi na comme obeta c'était trop ndeti ngai ndeti rumbo ba kumisa de anzeli na séparation na ngote ngumba mo evandi be ote sheri na ngai soki na moni ote nga séparation banzi mabongo tu vois na séparation on a bisara jour on a bisara vie na ngai ntone ali fin ko we biti tracha na lokoso kizengi tina te zana tina yegozo nyoka mubi yegozo nakata disque na odo na basenga luketo na na ba chant oyo yembi na mutu te ozoyemba nature ozoyemba makambe belé na banzembo oyo même ata Jacob de Varier sora na kin banzembo na soko beti ba osepela nawo que chéri soki na moni ote na lala kite non on est là pour la communauté congolaise des abilo morobe et même mabiso et pas été chéri soki na moni ote chéri so moni ote yo mo mozoyemba ngo o divorcer sifo comme message ni yo pesa ngai otenga linga epote ayemba banzema bolingo karisa mitema batu oui c'est bon oboti bana bonna ba mama sikoto tinda biso sikoto toza ka kimia na kata banzema mozo yemba batu ya bolingo mais yo moko nanu kete ndakisa na yo eza na ngona kimia te sikoto yembisa biso ote ni tout ça boyebe wanga ni bana siso bota nous aimons ba chassa bolingo sikoto maloba ni yo yebisa biso ke poto yo kai musique congolais eroke na ona ofinga te musique congolais peut bonga ils ont na mambo ofinga te savoir faire ça la ba recherche musique ils ont na relève ba tebelo ba mo banga pona finga pona zabe so ta ile lo vient na biso defort ani na kichasa te pepe kale akufa bo remplacer empire OK jazz ezala raté bo remplacer OK jazz nino tuzaina ezala raté bo remplacer donc bo na musique ezana na relève mais relève pour boya na message mutu pa na recherche heureusement la musique est stationnée bien nous tout l'état mais moi c'est na fossette boye ma bino tout na disque to bimi comprends bozo emba si j'ai moko moi musique mata ezate yango de mabiso na distraction les bozo emba tronzele ke mobile mona bozo mobile boye ignorer nzora ne mobile faut la papa ya ndako mobile papa na ngai tala boye est-ce que ba bilete ya bana so signaki na mudana message on azate est-ce que bana yo tamo ba musique monsieur ta maman bo pesa ma leçon que était papa il faut olalaka avant bana obasani balala mon papa mususu alala déjà 19h bana ba kota déjà ndako 4h na 19h papa to yebi alala déjà 19h 4h suivi ya bana ezate boya na ba message ke boye bisa biso ka nzele to ke na banzela ngoti wapi ba message wana basala ndi musala po parce que musique ya Congo eza relève le yibango ba ko relève hôtel be aule longo majusu na vanda na tala be na contrôler ba trophée na kata ndako hôtel be message o azo tende be pas so akute na Jacob de Varier ba sani ba obeta musique faisons en respect dédé musicien congolais tika robanga na musicien ba paya po ba yebi kete musique ya Congo eza makasi maintenant yozo mono kutela ba musicien ba paya ozo boyelo ko ndeti Congo e mata po kutela ba musicien wana archi faux c'est faux au kala tout le monde na mabete Kassav mobimba wana ba Jocelyn ba Jacob de Varier ba Patrick ba toto ba makata Kassav ba uta poto des années 84 ba robeta na pays du peuple ba robeta na pays du peuple anniversaire ya Mobutu Mobutu apesa ba ngombon mais ba préférer ba tika intercontinental avec comme un grand hôtel continental ba vendre pas franco na limité tu comprends ba vendre na ba franco ba zo kama franco ga maître
double guitare gametre betongo kala avant Jacob de Varier ce que bota qui était Francois a phénomène pour na bango bazo kam il rentre do bungisa ba Valère na biso Jacob de Dar Kassav mobimba izo banga mutu moko lombo makiadi mais le biso to kuta na Kassav to zui ba trône na biso RDC to pesa ngo musicien ba paya to zo banga bango mais biso mo musique na biso eza vraiment makasi ko lika musique ebele d'ailleurs bat faut bazonga ma savoir faire ba travailler ba makambo na biso nyozo tu oyo resila ko finga mutu ko sala boye yango te batu bataila yango te de matsa musique RDC sala recherche lo akanza finga na ouer otali na TV ofungoli TV be ouer aleki na TV o nani boye yo keba ngana leki yo tout ça boye mais so otali na palmarès na abeta double zénith maintenant afinga ne mutu te reprend azana ba parcours na oya sala akofinga mutu te po sala e eza na wana fete donc ba sala musique ba sala ba recherche musique a Congo emata batika ba distraction pa maso ba finga ni tugo rapport na biso ezani et on a tel ce musicien à la palais que le président de la République mais tant que bazo oye bango te ba ki na ba distraction. Merci beaucoup wana ezalaki star donc on a vu que j'espère que vous sepeli na émission on a proposé que non ezalaki un peu moi to analyser ezalaki un peu moi to beta moi moké les solo ya musique ndenge ni zotambola donc oh ba sepeli na yebi que moi ba commentaire et ça la moi bien oh akota l'émission moi ba j'aime moi ba ko partager et ça la moi bien merci na ba abonner na biso star na yebi te na pesa moi lo basuka moi mabanga pesa moi to bambote pesa moi bien. Ouais, on a vraiment on a bateau pe batala ngai trop ne na pesi mbote pa ya brother Mavinga, on a mon grand frère moi, motema ya Marlène. Biengi 5 étoiles maman na Bradley. On a semeki na ngana linga trop Mariam Talara yo. Obutela biso na gito na kata fayi Mavinga ba père ba ko sepela ba ko na bango mais ba olela na musika ka ko na bango Bradley adana na Mbanza. Talaga nezala Ixil Mavinga Melki Mavinga Gigi Dakosha Idrish Dakosha Jivin Spanda Gelor Manganza simple à subir pour les lagi trop na beto mo karate Nisha Montana Arigo Kunji 2-0 Kevin Pululu Jivin Spanda Junior Panda wana vraiment donc ima libota na ngai na nengera ya guide marabout Adolphe Timba na Luanda yebi kande to betara nayo Patrick Yola avocat ya mboka oya makaso lelaki trop ke konisa azobosa na ote dodo kosi nzamba bana ngenge na pesi le pilier de ngenge mobimba bino bebi kande na zana bino bien ndega nzamba zo mema mokili na ye na bisaki bata Paris biso bata Paris na biso to batu moko poto elekela mutu moko te po parce que Roi Baudouin akufa François Mitterrand akufa poto etika pour les blancs to pesa na ba valeur so vite ko aider ndeko na yo aider mais ko yoro la bandeko eza mabe donc pesi muninga no code ndeko mwana mama leki no zo ko nda litoko donc Paris Kinshasa Brazzaville partout Europe tozara bandeko donc na pesi toujours à la perle Nisha Ferrari Nisha Montana et na Ferrari. Merci beaucoup. C'était star. Voilà, donc vous comprenez star. Azar un peu moins, hein. Azar maintenant star. Azar un peu moins moi gaz na quoi. Na pesi mote na batu nyonso oh ba sepe na émission oh donc ngana bino tous ensemble. Vous comprenez donc lelo na linga moi mabanga te hein. Po na yebitina moi mabanga zo sala pe moi bien te banini mais tous ensemble. Meta Barnabé toujours au cœur. Pourquoi pas na mon vieux Willing Nege place aux ana Kamfoufou pour psychola donc équipe mobimae pas ta live maintenant Roger Dacosta bambote bele place aux donc équipe mobimae pas ta live maintenant donc na tikali ka ngamoko na Luanda Willing Nege pour psychola bazana kate ya Kamfoufou donc ba tutu ya Kamfoufou ba tutu o bo mesana bozaka na posa TV donc ba boss nyonso ya Kamfoufou so bozaka na posa TV elibino Wilinde kazawana popsikola zawana ndo bobenga benga Wilinde bobenga benga limero za affiché wana bobenga benga po basela bino ba promotion soko wana po sa diamete kama ah oza po sa donc ba creuser ba yaka pa na yo oza na po sa ba bato ya muchanga ba yaka pa na yo donc hésiter te bobenga Wilinde ke po Wilinde ke azana kati ya terrain penda mon vieux boss
boss JC Bossis leader à 5e génération boss JC Bossis nebi ke wulinde ke soka yeboe awela nga moi un karaka